Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokole télévision bisika nyonso bozwami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo radio lokole masolo epai wapi tobetaka masolo oyo bino moko bopesaka biso. Nalobaka chaque fois masolo oyo tobetaka ezalaka mpona konuire bato te, mais plutôt mpona kobongisa. Esika ndeko akwei po yo okweya te, esika ndeko alongaki yo pe mpona olonga. Kombo na ngai Fiston Pelende, tata ya Sedek. Tika na pesa lo ngoni ape matondo na ba sponsor ya émission oyo Yannick Kinia, les dragons de la monnaie congolaise, Umela Yondi Mankambu, Tijon Lushombo, impresse à New York, ya Mama Fra, Umela Yondi Mankambu. Nalobaka chaque fois ceux qui toye ko beta masolo to toye na devant télévision na bino ko solo là, c'est que les kambozali ba pesi biso li solo. Masolo to beta ka awa to inventaka ngote. Eza masolo oyo bino moko pesa kabiso pona ko beta ko sunga ndeko moko songolo esika moko mpakala. Lelo to ko betela yo 3 masolo ndeko to combiner 3 masolo ete ya yo et pesi pasi. Peut-être yo muto otala ngai oko se retrouver na moko ya lisolo oyo ezali awa. Ndenge to komi wana. Ndeko mwasi abeli AVC likolo ya zuwa. Zuwa ebeli si ndeko mwasi AVC epesi pasi abeli AVC ndenge nini. Ndeko msusu libala na ye kufi likolo ya basongi songi ba camarade ya mboka mondele. Msusu yaya po na jalousie azolinga aboma libala ya ndeko na ye ya mwasi. Tolma eza mikuse toko sangesa yango to sola biso la bino bandeko epesi pasi. Tika to sola liboso makambo oyo salami libala ya ndeko ekufi ekatani epanzani. Qu'est-ce qui s'est passé bandeko? Lisolo oyo liboso salami na Afrika angele quelque part en Afrique du Sud. Ndeko mwasi moko boye avandaka quelque part en Afrique du Sud na Johannesburg quelque part. Ndeko wana afandaka na complexe, ba complexe ba complexe na français. Ba concession, ba complexe quoi? Ba complexe bon marque ka ezaka ba GB consommé nga ngonini. Ba complexe non? Na ebiti na français to na lingalo abenga ngo na ebiti mais bo comprendre ka ndeko mwasi wana afandaka wana coupe na ye. Ndeko mobali ya ndeko mwasi wana o libala na ekatani mobali na ye asalaka ba faire akendaka Congo mo akendaka Lubumbashi ake Kinshasa ake intérêt à pays ake pe mikili msu Afrique do baza ma poser pour isika bavandaka quand même et ça va siko qu'est-ce qui s'est passé ndeko mwasi wana c'était un samedi azalaki na anniversaire ya mwana na ye ya mwasi mwana kokaki âge moko songolo. Boyebika ba Congolais ndenge zalaka soki fete ba Congolais zali esengaka ke moi pondu moi fumbwa moi kwanga bloko ya mboka na biso pour so bato ba ye ba se retrouver ba fete ba Congolais. Ndeko mwasi wana mobali na ye azalaki na Kinshasa azalaki na Congo. Anniversaire moi na bango ezuye na Congo. Ça va pour me ate atika ki nyonso tout ce qui était possible pour l'anniversaire à moi na bango et salam. Siko samedi wana tongo ndeko mwasi tango atali nyonso zaki au grand complet. Elle a remarqué que kwanga ezalaki te kaka kwanga o kwanga etikalaki mukie batu bakoya basali ba demande kwanga ebele ekokoka te. Alors il faut que ndeko somba kwanga atali boya ke ndeko somba kwanga eroleka na kati ya complexe wana bandeko Congolais mso afandaka pe wana Congolais moko afandaka wana. Et ça les gars coïncidence. Pour baye bana katege Congolais fana na appartement wana, Congolais fana na appartement wana. Ba pesa na kapem boti. Coïncidence. Et ça les que Congolais ndeko bobali moko fana na complexe wana azobima akende esika batekaka en fait akende na ye na Yoville cité ya Mukolo. Ndeko mwasi atuni ndeko ozokende wapi? C'est non abimi nanu pour inviter qui la fête wana yo goya fête te abino fête za na poko te ngana bimi na kena no mokili do natala tala batnanga e bona poko na goya fête OK mokili OK wapi okokoma tina gambela za wenze ya gambela oya biso ya ba Congolais botolakisa kibino ezika kimoto wala esika bateka ba kwanga mwa kitoyo bisa okauka biloko ba Congolais pondu na gambela ba mafuta okozwango na gambela.
De quoi la moi très bien. Oh, c'est bien comme ça. Na pesa yo mbongo osombela ngai pe kwanga. La ngala ke le somba kwanga na gambela mais kwanga na moni ke na misato sala awa na kozwa retard. Est-ce que moi ezate ozwa mbongo osombela nga kwanga soko ye comme ça opesa nga bino prome ate pesa na osombela kwanga nesta kolega pe kote na gambela osombela kwanga mais wande ko bala fana la complexe azo sa de moi wana mais na ko umela po na loke na mutuka te na mutuka te na ko na transport public. Abino promettre que la transport public kasi so que la transport public ole umela na mutuka awa zwa clair mutuka na ngai to zwa clair mutuka na biso ke ne rapide osali osomelenga kwanga oleki na course na yo oye pour faciliter transport o umela te. Abino c'est bon. Ndeko moi je suis clair mutuka pesi ndeko mobile pour faire la complexe na bango bazala ki ata likanicité ba yeba nika ba kongola complexe azui akeipe ake kosombela yeba kwanga ndeko wana mobile tanga komi na Yoville akomi na quartier ba congolais na Gambela kaka ba songi oyo boye ba congolais nde bazala congolais partout ala rande imboko soka yebi ke fiston pe na zakala mutuka moko ya bien Didas Pemba na mutuka moko ya bien yani kinia za mutuka moko ya bien ba yebi mituka yani kinia ba yebi ke mutu enter ta na mutuka boyi tangu ba moni mutuka ya mwasi ora fa ya bango ya mwasi ya tantini wana mbali na ba yebi mutuka na bango batali boye bazaki na intention ya ko senga mbongo ka de ka ba matolo oh ba moni siko mutu akoti na kata mutuka wana mutu mswa demara sombi kwanga akei bandeko jalousie bibenga benga ndeko doebite nani soki nani batu ya mutema mabe ba parvenir ba de kozwa téléphone ko composer numéro ya mobile ya sero wana na Kinshasa. Allo yo fandi awa mwasi na yo azu chéri mususu ya mwana mukie kutu apesie mutuka na yo aotambwa na Yoville awa azo duma aotambwa na Gambela koto azo duma tala quelle méchanceté kongola za kanango ko détruit ba vie ya batu ba benga mobali ya serwana pe kidiba mbala mobali na ya bengi. Allo oui oza wapi abino na za ndaku oza ndaku osa non na so préparer anniversaire bana tozo lamba na poko za anniversaire mobali s'enflammer ozo ko sangai ozo yebisa mutu na ndako anniversaire mwana yo lungi mobali osi mutuka na ngai opesi mobali mwana ata mwana nguna kota Gambela kote ba congolais basalaka abi non chérie na pesi mutuka kuna te oyebi frère mutu fana rien na complexe awa abana ko kende kote wala kote ya Gambela ata la mutu na senga ki service na pesi mbonga sobela nga bakuanga imadike akokenda transport public ana mutuka te. Alors nga pona ko sala pona ko alléger tâche asa la vite elle so bakuanga na pesa clair mutuka voiture akende rapide comme ça il a so kuanga ça ndenga mabete na ebité ba expliquer que mobali ndengani mobali s'enflammer libala serwana ekufa partir jour wana batu ya mitema mabe congolais sika swazali ali komona te muninga évoluer yo moni muninga azokumba voiture muninga oyebite intention nini oyebi même pas que va faire un complexe moko oyebite service nini ndeko ba so rendre ye obengi kolo mobali ke moi si na yo awa alingi mobali apesi mutu ka ota mona tala méchanceté libala ya ndeko abate kufi ndeko ayi pas fisto beta li solo kotanga kombote pesa conseil. Donc congolais si quand on s'allait ni ko nuire ndeko na ye pona nini bandeko pona nini ba camarade mboka mondele epesi pasi tande libala ndeko wana ekufika kaboy ndeko ete yayo na éviter qu'est-ce qu'il a fallu que c'est wana sala il fallait qu'il azota mwana na yemoko to nani to yemo akena mundeko wana to atika na yekaka akende yemoko tala siko libala ekufi epesi matata ndeko ya batu innocent ndeko mobali wansiko babenga mobali ya serwa ensemble na alingi koyoka te siko leza makamulo okuta très grave ayo si mwasi kenga na esili mais mobali amuti siko asaka na Kongo na za osongi awate
alobi papa Fisto beta li solo pesa conseil bandeko pesa conseil pour ba congolais to vivre aboyi to ko vivre aboyi na sali nini ngala kenaka sika ba congolais na kabela ka bango mo eloko so ba sengi ngai pourquoi c'est ba sala makambo ya boyi et pesi pasi bandeko kaka na même ordre d'idée ba camarade okomona na mutabenga peut-être ba camarade ya sero wana yoka li solo ba camarade mususu na esa kibino camarade azalaka te kapira koma pirate yoka makambo esa mwana mokilio ser moko boye so sakala mobali est très bien ah to beta masolo tani koma mutute soko moni ke so to beti bandeko po to beta masolo ya solo version to bete liyo o moni ke za yango te benga biso na limemia talisa biso to gozonga lisusu po to beta version oyobi to beta masolo kaka ndenge mutalobi soko ndo tanga kombo to kotanga kombo soki po boyi to tanga kombo to kotanga kombo te bandeko ndeko mwasi wana mususu azalaki na mobali na très bien bafandaka très bien boyebi souvent soki mobali mwa possibilité za bena mingi te bolingo za makasi mwasa olinga mobali na ye mobali olinga mwasi na ye bazo bunda tinzamba pamboli bango yoka lisolo tangu nzamba pamboli bango mobali wandi ko mona moi quelque chose mwasi ba camarade basi o bazalaki parce que mwasi azalaki ba camarade na ye ba remarquer que automatiquement que camarade bango a changé na kolata na kolia moi VIP et koti jalousie et koti kebaka na ba camarade lisolo to pesa ngai pasi auto beta lisolo ndeko abelisiko AVC ndeko ofana ndako mama osa mwasi ya libala ofana na ndako osala mobali na bana na yo mobali ata bimi akozonga epai na yo ngala flestara basi mshama mayele obengi epena boye ndena sala talaka ba comédie mwana oleka na ba TikTok na ba réseaux sociaux film boye afana tolia na ye soso na ye na kuanga na madesu na ye ba ko ça va éviter to mwani mbala na okuna na azoma na masangana basi mo boye a répondant très bien malgré comédie donc ngani na olia pena soso na ngabuere na madesu na kuanga na tika na mbali kuna na okenete kwa kozonga ba voilà une femme kaka ba camarade ba ko benga camarade ba pesa camarade ba rapport na loba amba le beto sala ba mission ba débat et pesa ko tout polémique na communauté moi si a libala ko sala ba camarade te camarade na o se bana na yo na mobali na yo ndeko moi so ba camarade na ye jalousie kende ko na banga zui muninga na banga zui o ba sepela ya bango peut-être ko ya te babandi ko benga camarade na yo oyebite tomoni mbalo kuna te asomela masangana basi mo boy oyebite kutu ya so fientel akomi pour bimana mobali na yo oyebi angote leave what you are doing there oyebi angote camarade na yo bimana oyebi fientel kuna o sala kama kangu na kala basonga nite donc mobali peut-être asana innocent mobali attaque ya ebike mwasi na nga ya ndako azali na esa bino ko be bande quoi ba ngo chaque fois wepe na bolingo mobali attaque libanda a tricher akeko meka boyeboye mais attaque mwasi mo quelconque bolingo ya mwasi na ya ndako esila ka tata ka ngo toujours grand prêtre mère esila ka jamais contrairement na mwasi ya libala soka mbei ko linga libanda bolingo ya ndako esila ka okomona komi impoli akomi insolente par rapport ya lukuta bazo pesa mobali donc il y a des camarades oyo asala ke loko moko te ye musana na yeka so mobala muninga bimi atambolaka na babar atambolaka na boîte a contrôlera misu baluwa na taxi omona soki ka mobala muninga bimi ye louer taxi donc atambolaka na mobala muninga to kende wapi azalaki wapi ebele beaucoup bangasha ba film sunde ngwa do engager mutu mama yo la ndela ngamba langa sika so okende oso banga nini mobaza yaki na yo bwana ko bunda nzamba pamboli makabu pe fungwami ba niveau ya business fungwami yo ko banga nini siko yoka lisolo tellement mwasi ba rapport eleki mingi ba ningane bazo pese ba rapport que tout le monde mbalo ba mwana mwasi boye na mwana mbalo na mwasi boye to so to kosa ya kutu me ya zo ko ndime abali ko akimila yango
abali ko akimila yango et pas retourna mbala ndako papa yo ba mona ko na mutentel mbala habité wana mwasi na ngai ti partenaire to zaki lokuta to na pesa mutu lift mwasi azondi makaka te yo kasi ko ba camarade mabe bandeko autre na deuxième liceo déjà camarade mabe ba ebisi bon ndenge zali awa mobali na onde akomi mobulu bozaki na tanga difficulté bozaki ya bien siko tanga mona quelque chose ko mobulu yo siko il faut kende na ebi papa moko tata moko boyi quelque part yeso ka pesi ka poudre moko boyi omeli yango mobala bado lingo makasi ya kotika makango neso wana muso otele bilo na otele na bilo ko lia bandeko do makama to ko ngona sango to ko zaka ya solo marama bolingo yo bozakala mbali na très bien camarade akosa yo okende ozwa kisi boke pa na bengo banganga kaka te papa moko songo soki nani ba pesi ba comprimer est-ce que kinganga be ko ba comprimer entre kinganga est développé bandeko kinganga est développé ba pesi ndeko mwasi ba comme soki comprimer soki nini amela po mbala linga ye soki pacha musuna biloko yi to ebite ndeko mwasi pa sosolité ameli soki pa mela ki ya ko mela e soki pa tungola ki ya ko tungola soki pa sala mbala biloko bo et pesi retour tozali bana nzambe tokomona yo chaque dimanche d'église ba ndoto msuza ba ndoto ya kisité na ebite ba to peso ba kota molimo ngo baso ba kendaka de libulu ba kendaka déjà trop ba miko tsaka déjà est-ce que so mona de kisi ba nganga ko bien comprimer na ebite kinganga développer na ebi na ngate donc kinganga ba développer kisi o ba tsaka ba poussière ba nganga et comme ya comprimer ndeko mwasi wana meli comprimer et pesi retour et pesi mutu le roi soki ndenge nini moi e bouger moi ndambo et comme en ba prière ba camarade nyo surtout wana okose ba kambo wana tout la muisi ya zaza ba camarade ba kimi siko comment est-ce que ba ndeko yako yeba ke mwasi wana mela ke loko donc mwasi wana ko tamwa na mutuka akoma ki très bien ba camarade ba ne ko envier est-ce que je me demande et si comme maman qui est pas tata wana to maman na mbiku de nani ba quelque chose wana et c'est là qui pour la bolingo ya solo tout ça pour ba baby ça y est ba so mobile na yi est-ce que ndeko olandanga pe to na kawana oza sûr que ndenge yo bonga ki wana ba camarade ba sepelaka na yo bozalaki na bango na ba coin botambola kasiko yo vie bongi e comme no ba ko sepela na hote ezara ba to mukie camarade ne vie bongi a sepela jalousie kaka oko sosolote mama yo kangi mobilité okangi mobile na hotel moko bazolo bakaka ondimi bango pona nini surtout keba na ba sœur o bazaka sérieux boni vana ndako ça ndako ça va na ko le kala kasna mona ki papa ko to moko boete na ba fille moko boye ba sœur à quartier ba sœur à 50 ans bazobe bese la batu mabala et pesi pasi ndeko mwasi wana doki epesi lokola AVC ba na hôpital aussi mbate bazo mona maladie et comment on va prier ba na église secret bimi na église pasteur assemble non nzamba la gisinga yo sala ki eloko okoko maboete ndeko ko akomosa ba vide na mutu ndeko mwasi tala beauté mais ba vide na mutu lokola ya joie AVC balokenda ye dans ça dia na A na V et trelika C nzamba osunga boyebi ka ndeza la l'église pour ba sambela pour na ba bikisa yo et sengaka na yo olo ba vérité au confesser ndeko moi ça confesser que ba camarade na ngai ba na yebisa ngai mobile na ba mona mobile na basi mususu ba mona mobile na nga boye mobile na nga trompaka ngai ba yebi papa moko boye so pe mama moko boye to kende kuna akosala bichebe soki nga na meli yango peut-être pas la télé mobile da biloko akotika ba makangu no soala akozongela nga na ndaku quelle erreur méchanceté et pesi pasi bandeko peut-être yo ta lango sape na kawana to sosolako to sosolaka confiance pour pesa na ba camarade là ça chaque fois abolanda ka lokole pire ça la rata comme pirate
Muto zo kanisa ke ya la piriyote azo ya pona yo azo ya pona pona intérêt tanga ko ya kosima kamba na suka ozimo $20 au PCA ozimo $200 au PCA ake ko lesa bana na ye na lokuta tala siko ekato komi mobalo wana ko sele makambu mobalo ba ko sele makambu et comme siko makambu ba kisi hôpital va et vient moyen mobalo ya lukambongo ezate tala makambu to kuta na mboka libanda ba camarade ya mboka libanda c'est ba camarade auto ozora na mboka auto okende ozara na France ozara na Belgique ozara na Sydney ozara na Cape Town ozara na Durban ozara wapi ba camarade ozwaka camarade na Congo boye bala kitse ozayi ndenge nini yo zaki no soki mwana kalamu ya zaki soki mwana ya wapango wana bokutani bokuta na Congo kuteka awa na Afrique du Sud to kaka na France kaka na Belgique to wapi ki camarade bandi. Et comme mon ami de dedans, talabaka mon ami de dedans sali. Et puis si pas si bandeko. Ndeko moi je ba soigner malembe to ko lika ke nzamba ko sala grâce à kozonga. Ndeko to za la confiance na ba camarade te. Moi si alibala za na ba camarade te camarade na za bana na yo na mobali na yo c'est tout. Mudia ko peso rapporter tala siko. O ba pesa rapport ba suki ya ba kimi kaka boui. Kaka na même moko de l'idée bande ko ka lisole ya suke pesi pasi bande ko sakana te. Kala ba no ba jeune garçon ba sala galoko boko te balinga ko bala basi te bitambula jeune garçon moko boye quelque part. Yé vraiment abane ko bunda. Kaka lezala ka soki mutayembo ka mopaya ifa bunda za doki mukanda nde ko na bunda zo mukanda mais na âge moko senga ka mobali pe wana troisième lisolo bande ko déjà to bado chité. Na âge moko senga ka mobali ata na moi copine na ye oyo ba partager ka masolo et consort ndeko mobali akutaki na ndeko mwasi moko boyi asepel na ye balingani tango balingani sœur ndeko mwasi wana zaki na grande sœur na ye bana fa na grande sœur na ye e ba grande sœur lo yenge wana ba belaka mwa boki so beli mwa boki e pese mwa mutu na trouble alinga kate do leki na ye a progresser ba grande sœur ba salaka do o ba tekaka ba petite sœur na bango. So amone mutu ana mbongo mafi mwana mbongo abi na akuda petite sœur nanga siko petite sœur alinga makambo ante petite sœur alinga ki molonga li oya ye baby l'amour est aveugle vrai amour angwana vrai amour ya teke okuti mobali déjà sa bonga a déjà na bakar a déjà na makambo te bolunge banda katango boza ba pauvre bino mbale bokoli okomi na mbongo ensemble voilà vrai amour wanza mapambola ka makasi yo okuta mbali na mbongo olo mbongo na bino osimba te bazo mbanda bobandi ko sekata bobandi ko silikata tikra baninga mso chance bali ape mais ndeko ala asana droit ko silika soki bobanda ki ensemble na o balo na Congo na kita mabaya bosombo kita divan tibo comme ba fauteuil normal vie pas fuki bokei ndeko mwasi wana alinga ka mobali ndeko mobali azaki le côté a foutu la chambre ngo kaka mousse na se mousse kaka na se mousse ya mukie pesa na mukie azo bunda kaka moi si pas lingié TV kutu za la raté batala la télévision na fond kaka na YouTube siko yebala kindenge nini jour moko boye jeune fille wana akepa pa copain na ye autre beta liso to kotanga ba kombote oya akomi tanga akepa copain na ye a Oumeli d'habitude au biso so na sœur na yo oza mwana mwasi bazonga ba 17h ba 18h mais ya Oumeli ki jour wana et comme ti 19h 20h azo yate grande sœur na bengi oza wapi abino naza pa copain na ngai po grande sœur na yebi copain na grande sœur na linga copain wante po za ka loko te mpiake po grande sœur linga mutu apesa ko ba 10 francs mo ba 100 ba 200 biloko mike sunga kai alia ba mbongo fort la sima petite sœur na yo ba petite sœur na tabana kitoko o Oumeli boye ndanga ni abe o na sapa boyfriend nanga na pa camarade nanga wana copain nanga o le grande sœur vanda azu piatu azu taxi ti esika po évidemment ya be esika boyfriend ya ndeko de esika copain de kona fandaka aketi kuna abeti po da koti boy tant grande sœur a koti na kati ya chambre
esika makambo ebebaki yango wana akuti bongo bavai na musi ya epesere ya moke boye bazotala cell phone YouTube. Quand ça a ce n'est pas possible. Asali semblant tango babimi na leki na yebaki abandi kofinga leki mobali yango nde yeyo totika Congo ba parents toyaka koluka pona kosunga mais mibali kolinga nde bangoyo mibali basama bambali ya sambongo boye sans charisme. Ata TV za TV za raché et ça moins cher en Afrique du Sud. TV za moins cher na transport mon balo linga ya 100 TV boy. Bota TV na YouTube na cell phone tika mbalwana. Kaka makama ondeza laka putain on sera tombo ki na siki so bolingo se koti lobi tango fia ko ya abeteli su mobile na ye. Chéri na okutu grand sœur alinga kaote aloba okutu boye kita okutu yo na télévision te la musa muta ko finga. Mobali pa ebisete eza fi ya mwana mbali un jour ekosimba kaka nzambe akosala tokende rapide poto chite nzambe pe asalaka te asali kaka ndenge lisolo ote kosila ezalaka nde banaka ndenge wana boza ba pauvre bien ntango bokóma na mbongo danzi mwana mobali wana nzambe asunga apamboli ye ndeko ebiso oke na mboka esika oso kokóma mpo bato mosusu baza destiné ya kobongaka na Congo. Badusu ba destiné ko bonga libande ya mboka zongi Congo. Badusu ba destiné yo bongi esika doki. Esika oyo bongeli ya ngonde poto na vana okawana. Po misu basala ngabula mona ya ngana bongi na mboko oyo nazo bina ngana zonga na Congo bokoi. Musu pa ya meka simba te zonga Congo bo simba. Donc mwana mbali wana awa nzamba sungiye degré mwana mbali wana pafuka kyoko ndima te. Mwana mbali wana peli akomi ya bakar asomi na palais na Johannesburg. Ou ayebi tozo beta lisoto tango mamutu te. To beta kama solo bandeko pona ko nuire bato na ba chaque fois. To beta pona ko solo la makambo eleka na communauté na biso bato mangala dans le monde entier. To beta kama solo ya bamboka nyoso tu. To beta ko beta le solo bato Chypre, to beta ya France, to beta ya Belgique, to beta ya Nouvelle-Zélande, to beta ya Australie, ya partout états to beta ka. To beta ka pe Afrique du Sud. Ndeko mobali watanga pa fuki donc abali mwasi epesi mutu ko swa ya na ya kamwe. Ya na ya kamwe. Ndeko bala asomba ndako na Afrique du Sud mwasi na ekara danser. Yoka sikoyo na nenga kimobali abosani boko finga so ya grande sœur wana azoli grande sœur ya mwasi na ye appartement bandeko yem tafuta appartement wana atela ba provision mais grande sœur ba kopese moi 2000 moi 3000 kaka na masanga babar grande sœur ajimo balo atiki abayi na ye kote kaka nino sana marchandise te bokomi c'est que bien siko mon salaire ton petit frère en fait mobali ya petite sœur na ya bongi ya babongi vipe na kitoko siko grande sœur est comme le contraire abandé ko linga mobali ya petite sœur na été mais siko ton babongi bandi ko louer appartement chaque mois mbonga provision afana ka kuna yemoko akoma ma mère chef akomi ko sala musala oyo lisolo mba uteko yo ka ya ko filaka mobali ya leki na ye. Donc aucun boy mobali avec les so afani en ça soki mobali esenga ngama mo pepepe ta ko fala mo pepe na ba camarade na ye ba omela mo loko okomona na kidiba akangi photo atende limos na ye yo fandi kuna tala mobali onenga osi sambongo oh c'est quoi ça mobali akokuta tana na film oyiba congolaise et moi senga to edi ba petite sœur na biso akoza la moi short à quelque chose moi le kamuto okuta la kala moi charisme est vrai o mesama ndengo wana okabele moi 200 moi 300 soki ya yoki to moni oyebite kutu na kutu ina mobali ya petite sœur na yo akabele nga moi 500 reine il faut s'enflammer et pesi pasi si que pesi biso pasi to beta li solo oyo comment ces grandes sœurs ya fiwana batininga na yako yebisa yo tika libala ya batu calme libala ya petite sœur na yo eza ya yo te libala ya petite sœur eza ya yo te tika petite sœur a vivre dans mbala parce que yo obande ko linga mobali wana te obaga sana eloko moko te alala kana sima
presque na simana musa muke boye pesa na muke ya 2 cm batela ka TV na TV na téléphone YouTube na cell phone sika bali ko futé onda ko bali ko sala zuwa olandaka zuwa kolo mobali kutu petite sœur na sala zuwa lokola yote et pesi pasi jour moko boye tellement ba tukutu ba yebisiko yé grande série ya fiango akoma ko sala mobali ya lekne zuwa ba tu ba inie ba komi ko chola e komi ka tala oyo oyebi ke jour moko boye fi ba tellement ba fi ope mutu pe bouger ba ali le ka ba petite sœur nanga ba sugar baby mbote sugar baby sugo zali donc ba komi ko saka appelle la grande sœur to torturer moral na ye fi moko ba zaka na mbongo na ye mbongo na ye moko zaki nonga bela simbika mbongo boye a filmer ngo atena statue na ye boye grande sœur wana moni azolo moni mbongo yo mutapesi ngai atangi kombo ya mobali ya ileki na ye oyebi ke akanya ngo screenshot ba benga on capture d'écran abali ko tindela ba camarade ya mbala leki na ye bomoni camarade na bino akobomanga na attention camarade na bino akobomanga na attention mama mobali ya bata bomona attention ezalaki lokuta bakomi kosaka l'esprit na yo doser kimia mama luka pe ya mobali ofanda kimia boete mboka mopaya organiser vie na yo poko mape mutu boye kaka mabe bokomi tala moi masolo misatu to bomela bino lelo na lombango totalisi bino comment est-ce que ndeko mwasi abeli AVC pona ba camarade likolo ya jalousie totalisi bino ndenge ndeko mwasi libala na ekufi likolo ya ba camarade bibenga benga mibale ya batu teo kotala sabini ya suka comment est-ce que grande sœur to linga panda libala ya petite sœur na ye likolo ya zuwa do grande sœur bane ko sala mobali ya petite sœur na ye zuwa oya bane ko boye liboso pataka na mbongo tetanga peli et comme alanda partout bana ko surveiller ata mobali ya petite sœur akiwa pi yalandi abengi beli setala mobali na obo tala mobali na obo et ça la bongo te mama otiana si et pesi pasi na loba chaque fois maso to betaka awe ça va pona ko nuire te mais ça va plutôt pona ko sunga et si quand de quoi ça na erreur to sunga ye azonga mutu ndeko peut-être masolo auto betaka to li solo o intéressé au te partager s'abonner na Radio Lokole TV fina cloche de notification poste au bandi o ratakate partager tina ndeko moko songolo peut-être et sungi ote et ko sunga ndeko moko songolo sika moko pakala pour te barate masolo o sunga kanani tozo ba coup de fil et sunga bate belé. Merci d'avoir la confiance pour la Radio Lokole. Merci de s'abonner. Merci de commis à 2000 avant fin du mois et pour cela quitter commis. Bon s'abonner bande ko pour musala auto sala bisomo auto kokate. Na lisungi na bino, on va aller plus loin. On va aller plus loin. Merci na Marie Naumbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure ni virage. Coordonnatrice à Radio Lokole Télévision. Bon s'abonner. Les sous la deuxième chaîne na biso Radio Lokole TV D. Nous sommes tous à biso. S'abonner na Radio Lokole Télévision, na Radio Lokole TV D. Nous sommes kaka ya biso pour nous soutenir. Tokuta ni sous lobby pour na numéro sur Radio Lokole Masolo. La chaîne na bino Radio Lokole Télévision. Mbote na yo Polydor Batumona. Monsieur Poutine, si sabidimbu, na leki komi ndeko Roberto koyo kayo za kalipambo ina sina zongi na Johannesburg mabene mahame biso za batata ya Jobour. Voilà, ndeko no so besoto betali so na yo so na lisolo partout aux ali na monde entier. Numéro na biso ya ngwana. Bozana ba numéro na biso benga biso to ko betali solo kaka ndengo lingi to betali solo. Soko lingi to tanga kombo to ko tanga kombo. Soko boy pe to tanga kombo to ko tanga kombo te. Bande ko liso to betali bino ya Chiba ou enfin Chiba ou il na bongo na Johannesburg na pardon na Afrique du Sud na mboka d'Urban. Deuxième version na ngoyi to wuti to akimi na Durban to solo na batu ba pese version mususu to koya ko zonga susu to epengle mukie pona nini bazongisi fio wana na Congo pona nini fio azongi na Congo pasteur Rob mana fio wana wapi bo rater prochainement numéro de Roya, tu reçois moi quelques minutes après la épinglé pour yeba. Pour la ligne vérité bimaki. Et on y sera abonné comme mona. N'a abonné comme bimulaye. Bokolandango. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap.
Echara